Coco d'éléphant. Et donc ça moi si vierge. Ah bon? Ce qui moi ça fungwani tondenge tobela ke moraidi wana fa baka ifo izong sa yinzoto na yi. Oyo kaka pona kutia mafuta mutapakoli po pesa sentiment na kitona nzoto. Maman qui m'explication. Après la macaque. Macaque. Teto bomba teto bomisa. Maman Zakari, vieux junior à Morim. Biloko bonarolienne, c'est surnaturel. Nakata palanka, bolu ka bilongo musika te. Combien de kilos? On a été 10 000. 10 000. Tu pèses à Kabongo. Biso babimela wat. Bazo bimana na Rikwanza. Uma mãe cresceu, te engravidaram, nem significa só o marido que tem que defender seu marido, que tem que fazer tudo, não. Você também tem que fazer também na tua parte. Tem que primeiro fazer um negócio. Moni o population c'est pas non ça le bien. Ben moni sali kama be. Abandi ko finga yo. Benjir na ba façon mo ben nga mystique. Surtout na mboka o to le mba de apport na fila da pota. Na langa de merde. C'est la maman alobi alnaloba loba mo. C'est peli pe koyoka bino pe koyamba bino. C'est peli makasi po makamboyo ezalaka penza te. Ya po nanga penza banda na sali 12 ans, c'est la première fois. Petit maman. Ya brigade. Olia nino? Non ya wangi na poso na fufu. Kuya makasi mwaije ya. Ezanga kazoza. To mama. Mbasu te. Mama bo. Mama bo imbasu makasi. Mama, sikoyo ba hemorroïde ba nini babiloko wana o traité déjà bato pe bazwa guérison pe babika ka pe ba yaka babi mama na komi pena bien. Asa viva. Ava vivant. Ke ba reçoit yo mama, ke ba reçoit yo. Asa okufate. Ingénieur Moulumba c'est la bisawa donc. Bonjour. Waouh. Pourquoi pas qu'on soutenir maman veuve boye azoteka nguba nguba oso totali ekoki ata 2 kilos te. Awumeli mama banda nonande na kota na mulongo oyo wana nazana no mwa nonande ya banda nonande na kota kana banda obenga wenzango nini wenza imbonde c'est la différence qui montre c'est la différence qui montre médiatique. C'est le meilleur chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Montrez amis intimes. La vie change avec Gemidor. Gemidor est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Gemidor. Oh, l'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo. Gemidor. La chienne par excellence. Gemidor. Gemidor. Oh. Banangola, Gemidor TV, Kenya Bosso, avancez. Gemidor TV, et yena kama kitoko, et yena makambo ya malonga. Ba comédie nyoso bino bulukaka, ba oyi babunga kali, bazali awone kali. Ba musique nyoso bulukaka, oyi babunga kali, bazali awone kali. Nyoso tuto sara awa, is a super canon. Is a super barbara, is a pusara makitoko makasi bande kunangai. Baba de Yondinga. Udosara Moussene yo kitoko. Bobo Sénété, abonnez-vous massivement.
abonnez-vous massivement. Tout tombe le musala. Tout quand les bosso. Allez go. Ben monsieur qui toque, ben musique qui toque, ben théâtre qui toque, nyo surtout qui toque. Ils ont Zemidor TV. Vous quand des musicatés. Abonnez-vous massivement. Toujours one. Let's go. L'initiateur c'était Yontinga. Mbote artiste. Mbote. J'espère que le lot va te surprendre hein. En tout cas, tu es en plein boulot. En plein boulot, en tout cas, bateau va kobaye baraté, baye balelo. Mbote d'abord na bateau bolanda yo pe kombo na yo pour la bateau talo la minute. Oui. Ah, nga Sangoku artiste Sangoku. Nzala bilamba artiste. Oboka nzala bilamba ngaye. Bulo nanga yango. Place na lela rambongo yango yo. Place na late la sombe la babilamba na late la ka yango yo. Na fute la rapale na ngai awa. Tout awa. Ya. En tout cas, artiste Sangoku a lobby place à la rappel sombe la bilamba yango yo. To de couvrir on a bino longo, te ba musala artiste Sangoku et ça vraiment nini. Boulot na yo vraiment juste ça nini. Pour to monika yango yo awa to mona ba pista eza wa ba sil, to moni kuna to mona ba vernis, to mona awa ba machine ya gel do to ebité. Musala na vraiment des bases. Yo mo za kota ba tatouage, yo mo za kota ko tobola. Musala na vraiment des bases za nini. Na sala nyoso. Nyoso to. Atoza blo no bena ndako teka ya be nga Sangoku ya tekela blo nyoso ndako. En tout cas, Sangoku le bi a salaka nyoso. Yebisa biso nano par rapport ya musala au salaka. Ben convenient ni beaucoup tana nango, surtout ko sala mama manzaka bende to mona ba sala mama manzaka, bo simbi na misu, bo simbi na misapi ya maboko, ben convenient ni beaucoup tana nango na kata musala oyo. Bon. La réalité na musala oyo ezebele. Nga bani musala depuis l'an 2005. Na sali na Kishasa na wenza matete. Ah banzama na Kishasa. Bana verni o lingala facile numéro 1. Les lingala facile ye o filmaka biso. OK. Yeah. Bon, na réalité eza musala oyo, eza ba mama mususu auti ndaku na ye aye na place mo ba sala musala ayebi valeur ya mutute. Obande o sala musala bo moni o population c'est pas nango sala bien. Mais ya moni o sala ka mabe. Abandi ko finga yo benjir na ba façon mo benenga mystique. Surtout na mboka o to le mba de apport na fila d'apota. Na langa de merde. Oh, wala le ben ferry. Vraiment. Ya pe suna ba master mususu ba uta ba Kishasa, uti Kishasa ye musala o sala yate. Maza diplômé. Là musala za pena gradué à Silisa. Boulot o sala ezate pona mboka o ya Luanda, boulot c'est beleza. Muto asala rasuki, muto asala manzaka, na Kishasa ba pesa bana manzaka valeur te. Oui oui. Mais na Angola mwana manzaka za patron. Ya solo. To osala manzaka za patron. Aboko la palais. Ata mwana bakar. Okende poto ale comme retour. Na musala manzaka na Luanda. Ya penda na trop valeur. Parce que ba misusu ba yeba valeur a musala te. Aye na ye, osala boulot yo, azu moi 50 000 na journée, 10 000 akadame na ye po yebilobe osala nini. Azwambe obo sana pe AG sa nini. AG pusana. Kolala kola mukambo kile sa nini. E kende lobi koko ekome okoma koko na boulot oyo. Oni yeba na hoteloko oyo banda osala nini. Obanda osala. Biso ba Sangoku, soto vivre lelo na beti bo chef afanda amoninga bisinga ah Sangoku ouais répétons ça va. Olati mo loba bien boko somba kango wapi. Eutara wapi. Eutara boulot. Oyebe la parler na monité. Sangoku en vivre. Ndakulo wa patron mba. Azana e simple de briller. Mwana manzaka. Oba bien na biso bana verni. O mutula mso atambola ba potopoto azuma kola ya salini. Ama mukeli yo. Ndende ona ngomone ngosala. Ah patron. Patron. Musala manzaka biso to yela yango. Boulot na biso to lela yango yo. Par rapport à ndenge bosala rango peut-être au répondre ngana no place wana bien té. Inconvénient ta tout benengo lobi ke ba musu soye pe asayo sa musala nzo finga yo atepe musala te. Donc est-ce que ndenge côté ba papa? Surtout côté ba papa. Ndenge osala mama boye papa yebe comme brisque et il a ba problèmeité. Osimbi mama koto surtout il na rotobola nongo tobola batwana. Est-ce que yela roba retour te mibali na bango ba ye ko zong c'est le retour. Ah, on est un peu réalité. Na Brazzaville
généralement on a betanga masasi. Ah bon? So boyo na Brazzaville. Généralement ko boyo na boma mwana manzaka ba. Sango kenda ba boma. Mais aboma te. Yanga. Oh. Ezanga. Alinga te mwasi ne basale boulot basimba e basale manzaka te. Ya linga te. Ata manzaka pamba boyo bebi bakata ya linga te. Nga etombaki na komi na kati ya palais babengi nga na osala boulot général wana sani. Abima a chargé munduka sani. Abeta. Mwasi agangi aya kangi nga isoko bomi seke sani. Boma pe ngai. Na robanga wana na sani. Na kima. Eza pendemo avant-hier neti awa ezalaki opesi mbwa boyi. Jomo ya ngolais ayaki mwasi nepeka ya congolais bosala manzaka pa ve na biso kuna ve Willy. Bosala manzaka kuna ve wana ye asepela te. Akole malama ko jeune garçon na nzoto ba ko sa mutu manzaka bitumbe sani. E bandi pourquoi osimbi mwasi nanga. Mais yozo lula mwasi ya batu mususu libanda nenga te basir, mais pas mwasi na yo moko lingi basala nini. Basimba ete. Yana ba ve na biso mususu bazala ka bongo. Mais so lingi mwasi na za propre na tout. C'est que nengo lula ka libanda sepela pe na oni. Na mwasi na pe ya parler, so lula ka basil, o lula ka persil. C'est pas la peine à moi sinon tobola, c'est pas la peine à moi sinon ça ani. Asa la po, biso temps de ça la misala boy to za ba wumbute. Na sa musala na za zoba te. Eza musalo nzamba seni. Apesinga yango na sa ani. Na sala. Eza te ki to za ba kizengi, lem supo na batu mobo amoni ngande na sala boy. Amoni simple mwana verni azane tina te. Aza bolole. C'est que na boulot surtout na boulot surtout faut reconsidérer boulot ya vraiment conseil ni no pesa pona bandeko na biso surtout o ba yoka soni ya osala verni oye na mboka moyen oye ko la ta musala ndenge bino bo sala boye ezate ba komita mutusu matolo ekiti mati po asala ta musala ta ndenge bino bo oye ko la moi verni moi nini boye balinga ko sa to yoke la ngo mingi ba yoke la ngo soni so bengo moi na verni mutusu atempe na njela soaneli yango e conseil ni no pesa pona bandeko ndengo na surtout na bandeko bavanda na ndaku basala ke lokote ba inapt nga benga ba inapt. Conseil yo eza pona bango bandeko na ngai boulot nyonso to eza boulot ato bambisa lipapa so zwara 100 kwanza eza boulot lelo so na bina telema boye na ke na beti mulumba matolo lelo so apesinga 100 kwanza lobiso na ya apesinga 3e jour ofinga ngai kosenga eza nango pe bien mais kosenga pesa nini ekitaka mutu bayaya ba jeune courageux Boa kitoko to uta Congo to yamboka mpaya poto luka. Boulot nyonso ya boulot. Soko boya ko sala manzaka mbe eza vie. Eza vie yango to vivre bien pona musala o e mema baninga ba poto. Biso ba misu to ba valeur na ngote. Ya courage. Boya toko belongo boluka ndenge biso to sala nini. To lukaka. Na la vie. Muto kaka pesa ko apesa kayo. Soka lakisa ko ndenge ya koloba mbisite. C'est que azamuto mabe. Fola ki sonde basara nini. Balo barambisi. Ngape sango kuna lakisa abatu. Na papa formateur. So tali pointi coin. On a partagé na lobo on a ngaite atomola musapi. Wow. Misusu ba kenda ba Brésil, misusu ba Bali. Baza bien installé. On a partagé na lobo on a ngaite o le kana couloir on a pesa ta conseil te atomola musapi. Et on a envie. Boya ngala papa molakisi. Ya ofele. Boya ngala lakisa bino. Merci Sango comme mbote na bato. Ouais. Mbote na ngai liboso. Gote tuba la polka. Mobutu. Wala mbote na ngai bena na benga ngai mon pote. Mbote na ngai mi bale tous les warriors. Aigle. Yani sa na bosanité. Mamoit. Ah maman na ngai vie ya Queen Mada leta maman molakisi. Atwa maman étoile. Mon maman, ma mère va cadrer biso na ngula. Ya, na sepeli. Merci. En tout cas, tu dois continuer toujours la interview na biso. To ba lelo to là qui vraiment ba tu a wenze ya palanka. Ba maman, ba papa to vu ba papa déjà. Donc to dois kota les sous bisika ba maman ba. Donc to kota la bango peto solana bango to yeba comment ba vivre na kata wenza palanka comment ba te kaka. En tout cas, to dois kota la bango elongo to yeba wapi na wenze surtout place bate kaka misuni to mekana ko sola bien to sola na ba maman
toyeba to découvrir nangana bino elongo. Donc nous sommes là, restez toujours branchés sur votre chaîne Gemidor TV. Toza wana pona bino ba interview à Kafu Masolo ya Kafu. Abini par ailleurs chaîne ya Kamoko oyo salara makambo ya kitoko. Donc nous sommes là toujours dans l'interview na biso. Mbote maman. Bonne santé. Santé nzamba zobatela. Oui, maman tomonyo awa. Ah, pena boteka na bino ya sans matata ya sans problème. Toteka na biso na kimia, pina toteka na kimia ya. Toteka pena na kimia. Par rapport à notre surtout Nebolandani koto misuni na misuni boy. Moi jalousie moko ezalaka. Moi bokoko moko pe kotara. Est-ce que bino awa biloko ani ezalaka te? Biso za ba mutana bokoko za bokoko na emelo ke lekinzamba zate. Tokota na kata wenje zo lokata tokota na kata église mutamtaza makamu na ye likoso 2000 kwanza. Likoso 2000. Likoso 2000. So oza na bakodi na yo eza biso teka na biso na nzambe na biso wana jalousie ezanga te ezala partout. Omona kaka bo muto za na ye bien mais a trahi yo. Maintenant toza ba na nzambe mutamtaza makamu na kwa na ye. Siko nde boteka biloko tozoka lelo biloko emati lobi biloko emati lobi kuna esali boye ezongisi boye. En tout cas beaucoup de problèmes mini surtout na bato ya barmazin. Bato ba marzin vraiment. Bato ba marzin ne bokena kosomba biloko lelo kena kitam to somba on a primo robo. Okoma kuna lobi okuti primo robo. En tout cas biloko wana est-ce que balancer bino to somba ka po tika te to somba okelo puis mususu pour somba ka mozo na mbongo ya te. Poso ozongi na mbongo olia mbongo to somba ka ngapi na ina matisi. Oza mbongo somba taleki. Merci maman. En tout cas tu dois continuer toujours. Tu dois continuer la interview na biso. Mbote yaya. Mbote boni bino. Bien. O musuni nyo. O ngombe. Oh, boteka mape ngombe na kati ya pala. Toteka ngombe. Ngombe ya ndeni ya ngombe ya bomo mono te o parti mukile ngombe pene ya ngombe. Mais apparemment aïe babi aweza neli wenza misuni. Babi aweza wenza misuni donc ngombe ya ngombe na ngombe ya fresh ou ngombe ya nini? Ya fresh penza. Ya fresh. Merci vraiment. Bandeko na biso tout oza libanda inutile ya kotambola partout. Tant komi na Angola yebaka biloko nyonso eza awa na wenze oyo. Oli kolia ngombe ya fresh okolia kolia ntaba nyonso oyo kolia ezali. So totambola bomona pe ba mama ya bokoko bino batu baka na poto mo boluka mwa bokoko na nzoto tango ye otamboli ba mama ya biso o botikaka o babandaka wenze ti lelo bazali bango to pusa na pe pembeni ya mama Gracia. Apa ngombo teka suni. Apa ngombe la teka kosha matabela. Enyolo bakwisi. Obotami na mboko tenga botumba na Congo. Wapi? Na Congo pe na Kinshasa na mwa njini. Wow. So apparemment ndeza ya bana njila. Weza wenza palanga, wenza balanga, presque congolais tout ba préférer koto ba teka koto. Na pesi mama le kinanga de Mbote, na pesi pe mama Viki Mbote. Merci beaucoup. Maman, yo teka nini? Tu peux ça la côté maman un peu là, babi un peu là toujours. Ndenge zala kaka. Mbote mama. Mbote papa. Bonne santé. Santé na ngolo nzambe. Mama urumeli na wenzo yo. Urumeli mama banda nonande na kota na mulongo oyo. Wana na zana no mwa. Nonande. Ya banda nonande. Na kota kana banda obenga wenzango nini? Wenza imbondere. Wenzo oyo eza na batu baleka awa bakenda mikila mindele ebele. Est-ce que oyo bata 3 personnes oyo zaka na bango baza libanda mboka? Na miniti oyo naza na mwana nga Pamela akende poto aza na Pamela. Akende poto nga moko pe mwana nga to banane koteka elongo awa mbone leni akende pe poto aza na France. Mbote na bino mama aza okoba ka ase kokoba na koteka na mulungu na unza imbonde. C'est to sepeli courage maman. Courage vraiment musalande yango. To poussa comme d'habitude. Toi awa pama. Boa tarde. Boa tarde. Ça bien? Malam, ça bien. Kombo nani?
Merveille, maravilha. Maravilha, na kati ya wenze oyo sali combien de temps? 3 ans. 3 ans. Aux angolaise, congolaise. Nabotami na Soyo. Na Soyo, ah merci vraiment. Mais to sepeli komona yo eza ebele ya basi lokwa yo basi kitoko, mais pona kota wenze sa musala oyo bango balingi yango te. Vaut mieux akesala kindumba, vaut mieux apesa charge pa ya mobali. Osala ndeni ni na papa na ndako ndengo yaka koteka. Koteka eza lokola ebotamela biso biso to dépendre pas mobali te. Mobali soko aza nango apesinga, soko aza nango te ye kaka. Fa to bunda biso moko po bana biso basala bien bakola bien. Pesa message moko pona basi lokola yo nyonso o ba déployer te, mais pesa ngo na langue na biso ya portugais ko sala bien. Moi message ka. Sim, é muito bem. Uma mãe cresceu, te engravidaram, nem significa só o marido que tem que defender seu marido, que tem que fazer tudo, não. Você também tem que fazer também na tua parte. Tem que pelo menos fazer um negócio, começar a vender, pelo menos mesmo fralda, mesmo bolinho, nem significa todo descartável seu marido que pode que entregar, não. Você também tem direito. Nem seu marido, às vezes o marido não tem, vai roubar. Não, não pode. No momento você está vivo, tens força, tem que depender também você sozinha. No momento só isso que posso falar para as mulheres. Só minha família só posso falar, com outra gente. Senhor Dedé de fiscal lá no Soio, e a minha mãe é tia Chantal, a minha irmã Charlota, está estudando faculdade no momento, é professora, sim. É Dedé fiscal, falei mesmo. Muito obrigado, ok. Toza wana na carte pilar de la presse, ndenge kaka ezalaka idéologie totambola, tokomi so pa mama mama Kimi. Mama toleka. Ba mama ba okima meko. Bo sa musala kitoko totambola. Tokoti kote ya ndunda, tomoni ba mama biso awa, o balamukaka tongo pona kosepesa biso mbote mama. Yebite kambala moko micro. Tina ezali ke lelo tozomona ba mama ebele to basi na nzela koluka mbongo na ndenge ya mabe. Tomoni ba mama biso oyo balamukaka tongo pona kolesa biso. Pourquoi pas tolakisa bango mokili emona musala oyo bango baosala ya kitoko. Yango kaka nde toye koluka bino ya na bato mususu. Bango penza bazala teke bazalaka kombo na mama zola ngolo nateka na wenza palanka na vana na palanka. Bazala teke lokola koluka mbongo na ndenge moko ya mabe. Koluka neti negocio eluka na mbongo be soza mwa 20-30 000 okoteka kokende koluka na ndenge mabe epesa passe po lobi famille ekokoma na passe na suki wana. Merci beaucoup maman, bien parlé. To leki la biso noko to kende kote ya maman biso ya pilipili po esala bien to leka pa maman ya pilipili, maman ya tomate Boa tarde maman. Talanga no awa. Fala só no português. Não quero falar, Mamãe. Oh lá lá, mon Dieu. Vamos só aí. Na mamãe bino mo bo comprendre eza bato musu balingi na bango koloba te balingaka koloba te mais oyo mpe baoloba eza bien mpona kosunga bandeko mosusu. nakosenga na ingénieur mulumba zumelenga kaka brisela oyo en tout cas zumele biso ba aubergine po niveau ya aubergine oyo nayebi te mama pa pesa biso secret ya aubergine oyo mama teka yango wapi mama ye topusana ingénieur mulumba topusana mbote mama te papa kombo nani kombo nanga mama Marie José mama osali bambula combien kati na wenzo nasali déjà 13 ans na mbula ça ebele mama secret ya commerce na yo eza nini secret ya commerce na nga eza kaka kosomba biloko mpe koyeba kogere soki ozosomba ozoteka ozoyeba gérance okodire na koteka kaka
mais soki ozosomba ozoyeba kogere te mwa yo dire na koteka eza te okolaka bana otangisi bana na mombongo na yango kaka papa yango mpe kaka nalandelaka makambo nyonso ezala ya libota ezala ya lingomba nalandaka kaka na biloko nazoteka tomona bamama ebele ozomona mama azotambola na nzela kosengaka bato mbongo tomona bajeune fille bazosalaka ndumba partout mais kokota na wenze namoni basi kitoko namoni bamama oyo pena basimbama bazoluka mbongo conseil nini okopesa epai ya bandeko mosusu oyo bazosala n'importe quoi baoyo bazotambola bazoyenga na balabala eza bango balingi basala bomeke kozala malamu kokota na wenze koteka to koluka musala ya kosala keo banda koyenga pamba po koyenga wana ekomemona nzela ya mabe kutu koleka mpe ntango mosusu nao nzambe koyeba ye lisusu te motuna moko mpe ezali mpona kotuna tozoyoka babiloko ezomonana te bakende repole ezomonana te brugile ezomonana te me mama biloko oza nango ya minene oyo yo moko olonaka yango tokendaka kaka kosomba nde baninga tobakoke kosomba tokende kosomba kaka ndenge baninga nyonso basombaka po toza na client atindelaka biso biloko yango biso topesi mbongo mpo ye aza epai balonaka yango oponaka biloko na minene yo linga mpo mesa oyo namoni yango lokola mwa mesa moko mpe spécial eza mesa moko mpe spécial na kati ya wenze par rapport ya bato baoteka babrugela na barepoli donc biloko tunamonaka ya minene natala pilipili mbuma pilipili ya munene natala pimenta ya munene natala koto do nyonso tu koto eza kaka minene yo moko lingaka bongo mpo sepesa bakilia na yo tozaka na bakilia mo balingaka kaka biloko ya spécial boye to ndenge nini to ezaka stratégie otekela eza na baklient balingaka mpe boye so na na biloko ya mike badeklaraka mingi bon ngai moko mpe nalingaka mesa na ngai eza na position oyo mpo selo ndenge baklient balingaka yango mpe ngai nalingaka mesa na ngai eza na position oyo. Merci beaucoup mama pesa bana oyo tami balembo bana na ngai na mboka nini exemple awa kaka olanda yango na YouTube bon napesi libota na ngai nyonso eza na mikili ya poto mbote ebele nzambe apambola bango asunga bango babosana nzela ya nzambe te mpo na nzela ya nzambe yango tozwaka nyonso ya merci maman très gentil tosepeli oyambi biso kitoko tozotambola kaka kolakisa wenze na biso ya palanka ndenge nini ezalaka baarticle nini oyo bato baki koluka baki kozwa awa merci vraiment mbala nsima zela mama alobi alingaloba eloba moko sepeli mpe koyoka bino mpe koyamba bino asepeli makasi mpo makambo oyo ezalaka penza te ya mpo na nga penza banda nasali 12 ans c'est la première fois. Si biso toza Gemidor TV elekaka na mboka ya mondele partout bakotala émission oyo bana na yo bandeko na yo bakoloba mama na biso azali kaka aza place oyo totikaka ye merci vraiment ok zoya biso na mbisi toyebi te nani aza na responsabilité nango malgré bango nyonso baokima na bango bamama balingi kobima te abe azoya mama yaka yala tasombisa mai ingénieur mulumba zela biso nde bazobina na kati ya mai mama ye moko kotombola mama ye moko azoya kotombola asala publicité ya bambisi ya mai na ye olingaka mbisi ya mai oyo mwa lipoke mwa nini palanka eza na nyonso tu babi na kati ya wenza palanka toza na tout sauf rien ye moko aza wana mieux placé okolakisa biso mo bambisi nini mbote d'abord mbote mama mbote papa ndeko mama mbote kombo na nga ma Julienne. Osali combien de temps na wenze wenze de asi toume na asi 17 ans. C'est donc 17 ans déjà. 17 ans na wenze ya palanka. Mbisi ka oka mbisi ya mai pondu ndunda nyonso totekaka. OK. Ba qualité nini ya bambisi to ba kombo nini ya bambisi oyo tekaka. Totekaka mbisi ya kokauka na mbisi ya mai. Ngolo ya mai tona mungusu te abiso tozaka na mbisi ya mai ngolo na mbisi ya kokauka ya mai na otombola na nini okobomona na eloko wana bona tombola
Oyo azangolo. Azangolo. Siko awa babimelaka wapi? Babimela na ri kwanza. Na ri kwanza. Ri kwanza. Okenda kusomba. Tokene soma na ri kwanza. Siko mama batu baza libanda ya mboka. Nati na Europe bazaka na posa tinda mbongo na ye. Boteli yango ndenge bosalaka na congélateur, boteli ye tout, botindeli ye. Est-ce que okoki kosala yango soki mutu amonani? So mutu amonani tokosala. Okopesa numéro na yo ya téléphone? Na kopesa. Ya pesa biso yango. 931 74 24 24. Merci beaucoup. Bato boza libanda oyo aza na posa lia mbisi ya mai liboke ya fresh to bato boutaka libanda oye olingi olia liboke na ye ya fresh oye awa pa mashili bakosalela oyo yango mbisi akokauka yango oyo ya ingénieur Mulumba minene okomema na poto bambisi ekauka kitoko tozali awa. Merci beaucoup mama. Naza si numéro ezwami peut-être au mona batu ba obenga yo pona ko tekela bango biloko oyo e osala bien. Bato nyeso bola na poto to la katsa wenze na bino to ya awa. Kaka mutu soka za na posa ya kosala liboko mama pasala pe alamba pe mbisa mai na ba feti na banini. Sala kanyonso na ba feti so bo bengi ma Julienne. Na osala bino liboke bokolia kitoko. Okay. Na makemba lituma. Na sala ko mona bambisi ba obina bina na kata mai wana. Be konvenyo nini bozaka nango po bolongola ngo peso bozoka ngo wana boya nango ti a. To mema ngo na ba bassin to tie na mai. Ezaka na ba konvenyo te ke mo pe memi boye bambisi esoka te. Eswaka azokisanga na banini nango oyo. Soko simbi awa. Pota munene. Okay. Merci beaucoup maman. Na kei nego ya mbibiso na ebike tozo. Batu barobenga yo baroza na posa contacter yo pona par rapport ya mbi. Merci papa, merci maman. OK maman Julienne. En tout cas todo continuer. Nyama zamba ndenge ezalaka kaka. Mama bino bonyolo kaka. Ingénieur Mulumba, en tout cas toza na découverte. Totambola. Totambola. Zolanga pena ba nyama zamba tu. Awa tokomi epai ya Mamondele. Ye moka bane ko benga ya bana. Mamondele boni. Des kilos. On a été 10 000. 10 000. Topesa te ya kabongo. Biso babimelaka wapi? Bazobima na ri kwanza. Bazota Mushima. Mushima? Si. Eza province. Yeah. Na posa azwa mbisi pana yo ou bien aza na feti moko alingi asomba mbisi yo moko salela ye pe liboke ndenge ezalaka osala liboke te basombaka bamoko basalaka adoyo te oteka kambisi oyo bayaka boya yeboya kokufa to bobumbi akoboma asa vivant ava vivant keba koswa yo mama keba koswa yo ata kokufa te ingénieur Mulumba zola bisawa donc bonjour wow mama sikoyo en tout cas regardez mutu aza na posa osalela ye importé quoi ndenge ezalaka mutu aza na Europe aza na posa otindela ye yango ndenge ezalaka botie yango na kati ya arka akangami très bien batie yango na aéroport est-ce que ezala possible ekendaka okopesa numéro na yo na kati ya avion akoningana te bokanga elamba pesa numéro nanga 940 33 57 26 donc bobakisi kaka 22 bandela yango donc tobandi boye 00244 ouais, plus 244 900 40 940 33 57 26 donc so bobengi bozwa déjà mama pona kolia musuna kitoko pona bato bayebi yo bana na yo o baotalo na TV na bana libanda
baza te. Na Angola, na Congo. Baza kakawa, nayebi Kisasa te. Oh, maman, pesa message na portugais, pardon. Pesa message na portugais. Na pesa message pa na pa bana. Surtout na bato baza na posa bandisi, ba contacto ndeni. Yeah. Essa Paulina Manuel, eu vendo aqui no mercado do Palanca. E estou aqui no mercado do Palanca, dentro do Palanca. Eu vendo bagre fresco, vendo bagre fumado. Sim. Tem todos os preços. Tem bagre de 10 mil, tem de 8 mil, tem de 5 mil e tem de 2 mil. Todos os preços tem. Lobi na Olamba mbisi na oya osomba. Manda beijinho. Estou cumprimentando meus filhos, meu filho Jerônimo, o Pichu, a Mami, a Mira esse. Muito obrigado, obrigado. Tu que ande boye, tu só penha mazamba kuna, tu que tá onde? Tu que boye, tu que. Manda te s'abonner à Gemidor TV pour mieux s'informer, plus de découvertes. Abonnez-vous massivement à Gemidor TV. Yo mwasi kitoko boye vraiment olandaka kaka bachaîne ya kala mais Gemidor ese ya te. Ingénieur Moulumba kaka nde tolobaki tolakisa Angola oyo tokende partout na 18 provinces ya mboka oyo tozotambola mpona découverte esika surtout bandeko na biso balobaka monoko na biso ya lingala fo bodécouvrir place nini baza émission les œuvres mpe tolakisaka bato baza na baœuvre toyebi ke tozopartage yango na bino toyeba eloko na eloko ezalaka na nkombo na biloko na wenze partout parti na parti na biloko nango batekaka toyei kodécouvrir siko plus place ya banyama zamba nyama zamba na nyama zamba eza na nkombo nango touti na bambisa mai toyei na nyama zamba seke fo tosolola na mama na biso ya nyama zamba atalisa biso topusana pembeni ya mama tomoni mpenake mama aza spécialiste na nyama ya zamba mpo totamboli totikali omona nyama ya zamba te mbote mama mbote papa kombo nani mama comme mama Rosa Rosa osali mbula combien na wenze oyo ça fait 4 ans déjà 4 ans déjà awa mais tomoni ndi Rosa spécialiste na nyama zamba penza na nyama zamba na sorte nyonso ya nyama zamba na antilope na shimbiliki na nguma na mboloko na makaku vraiment na basorte nyonso ya nyama zamba lokola oyo aza shimbiliki oyo aza ngulu ya zamba ngulu ya zamba yeyo ya bebe tu mais azalaka kaka boye oyo nde mobimba na ye yeyo mobimba na yeyo ngulu ya zamba yeyo boye eza na 12500 olia santé ya bien te mama kobebisa mosala te awa toza oyo eza antilope yeyo na mpe na makaku te tobomba te tobomisa Mama Zakari vie junior Amorine biloko bolinga kolia surnaturel na kati ya palanka boluka na bino ngo musika te eza ape mama Rose na kati ya palanka biloko yango naturel kasi boye na kati ya palanka botunika mama Rose ya nyama zamba bomona ngai Rose okopesa biso mpe numero na yo mpo bato bakobenga yo mpe na musika numero na 927 88 09 61 27 88 09 61 tomoni mpe mama aza mpe na makayabu awa ingénieur Mulumba ya kopusana omona mpe makayabu opusana otala mpe makayabu mpe eza awa mama biloko azoteka eleki trop minene eleki trop spécial mpona bato balingaka surnaturel mama makayabu oyo kombo nango nini sergent oyo azasalaki ndenge te nayebi yango nali yango deja na Congo
Ouais. Ok. Maman ozoyoka na te fo kusala boye. Awa pe isusu ya mesa na okaka. Pembe. Bakalia ezali oyo pe ya carton pe ezali. Oyo ya carton différence ezali. Différence eza po mosusu banga olia bakalia po bakalia ezala pete pete. Oyo nde ya carton nde ya ngulu. Tokabola ya carton na bakalia oyo ya tokabola. On a déjà une expérience. Les inconvénients nous coûtent une carte surtout la carte à Wendy. Les inconvénients nous coûtent une. Bon, ben inconvénients ça le cas que ceux qui quand on a marchandise en tout cas vraiment n'a pas dérangé mes clients. Il y a on a ça tout vraiment en tout cas na ko zanga on te fait ça mais ça pour na ba client ba uta Europe bayaka baya kosombaka banyamazamba aba bemango bakendaka nango surtout makabo ape kuneza rate kuneza rate ba Europe bayaka kosomba awa banyamazamba ape kuneza rate ba kosombaka a avantage ni nous avons na kata musala o bando banza bana ba en tout cas avantage ya kitoko makasi na ça ko se retrouver vraiment bien vraiment tema na tangisi ba na musala oyo na boko ya ba na musala oyo o ba ipesa kufa na ekala na boko ya ba na kitoko vraiment na ça ko se retrouver pensa natinda kango mbatu so province bayaka na yango so bata province bayaka ba otekela ka ngai soki pe mbona mikaba zo ya tena na so na wonzi ya 30 bozimoto benga 30 kuna ele na pe osomba kuna na mbisa ukape bomoni wana pe na osomba ka kuna ya na ya mame ngasa sana en France ya wapa yeso pa ye awa préféré ko soma makayabu na pa na cuisine nga Yolande ye pe soka ye ya soma banyamazamba pa mingi awa. Merci beaucoup naza simbala sima isu tokozonga ya nabi ke loko pesi numéro na batu ba obenga yo na uza palaka pa ba okutanga ba osepe banyamazamba vraiment en tout cas kitoko makasi tala moment oyo batu ba komoboya kolia ba biloko ya ba fresh quoi ba kolia biloko naturel pour naturel ndeza kitoko mingi donc ba fresh ko ko makambe belé donc kolia nde ya bien donc ko pa kembala momba moko kitoko makasi. Merci beaucoup maman Nzambe abakisela yo ya mingi atindela oba client surtout na bato bo Holanda biso ba mama oyo baza ba mama oyo ba osala honneur na kati ya mboka soki ko soutenir bango il faut ko soutenir bango po abakisa yesu po to ya bato ba osala soni honte na kati ya mboka okuta ba mama mikolo mais azosala kindumba po alesa bana na ye or que akoki pe kokota wenze ndenge mama na biso akota wenze alors ndenge aza boye azosenga kaka to ezosenga kaka ko soutenir ye akende liboso a évoluer lisusu aza na mobali te donc faut ko soutenir ye quoi na musala papa de Nzinga ba mama bango yo en tout cas so batu ba ko soutenir bino bo mona biso to royal lisusu ko luka bino pona ko ok baba ko ndipo mese ya susu nene ko lika. Bon, merci pour la spectateur bola nanga vraiment merci mingi. Ndeka bo monika ndenge l'équipe vraiment exact to mingi ndé pe na lobby ni apesi numéro téléphone. Bo monika bo soutenir nga vraiment pour na renforcer sur message la suki to makasi. Par exemple on est na bino bo taliban na wasuma na masamba a exact to makasi. Voilà apesi numéro na 927 88 09 61. Yeah, merci beaucoup. Merci. Bobak Sara code liboso code na biso mboka plus 244 toujours. Ingénieur Moulumba, on avec ingénieur Moulumba, on n'a même pas de choix donc babi boulot sur boulot. Donc côté là nous maman na biso bokoko. Aïe. Tokoti penda pour maman sawa. Maman zolia nanu. Bon appétit maman. Ya brigade. Olia nino? Non ya wangira na poso na fufu. Kuya makasi mwaije ya. Tosoma mama. Vraiment. Na lingua portugais ko bande ko pe basapuna bayoka mama kombo nani? Kombo na ngai mama nani Tuma Petronella. Manutumba Tuma Petronella. Angolais, congolais? Eso angolano. Angolana. Nini oloba pona bande kunyoso bangolais? Ba so tekite mawatro.
Maman otekani. Non, tu as biqué de l'ongle dans le sac. En tout cas, ils ont vraiment moi ba difficulté pour avoir soin, surtout yanda kunaye to yabana na habité maman papa zali. T'aimes bien ça coupa 2014. Maman papa Koufa déjà na 2014. Donc maman ils ont senga faut qu'on soutenir. Alors tout le monde a batu bazali banda mboka ba soutenaka ba makamuso eza na mona tina te. Pourquoi pas qu'on soutenir maman veuve boye azoteka nguba nguba oso totali ekoki ata 2 kilo te. Oui, ekoki 2 kilo te ba sachet oyo eza ta na fond ya 5000 kwanza te. Babosa mboko ya ngola boza wapi ba evre ngo to luka yango oyo ba makambango yango oyo bata ko soutenir bato yo pesa fort oleke muto tema na balabala abanda ko senga abanda ko beta porte par-ci par-là mais ça permet de tam tuna kilo moko ka yango boyo mais au mona na kata kilo moko yango boyo yango lesa ndaku yanga zo boko la bana aza mama veuve soto soutenir ye et ça la nini to sengi na bande ko ba boss nyoso ya Angola ba boss ya monde entier to soutenir to mona ba mama na kata palaka na wenda palaka ba baza ba difficulté. C'est triste. Na la belle li ba boss cité. Na belle li ba boss cité pour na ebike ba boss bango balingaka ba yemba bango na baba o bakaba mbongo. Na belle li non na belle li ka batu ya mitema ya mawa. So na bi ba boss to kende musika. Na belle li batu ya mitema mawa. Nyoso boya bo soutenir ba mama oyo bazo débrouiller na kata wenze oyo bazo débrouiller na pasi. En tout cas, comme on a maman, na biloko oyo azolia par rapport ya ba moyen oyo azanango. Merci maman. Torole kalisusu pona omona yo. OK. To baluki directement awa et pas ya maman na biso. Mbote maman. Mbote papa. Kombo nani? Kidil Honorina. Hein? Kidil Honorina. Kidil Honorina. Mama osali bambula boni na kati ya wenzo. Sita sali 10 ans. 10 ans. Kaka na commerce na oyo. Commerce na weza nini? Commerce na kisa bokoko. Kisa bokoko. Oza wana oza lokola médecin traditionnel. O traitara bato malade nini? Malade yenga na yebi yango na osalisa. Yango nga na sasa. Malaria ba hemorrhoïde nyoso na salfa kawa. Tembasu te. Mama bo. Bakebwaka mutu kona mbasu. Mama bo imbasu makasi ya bo imbasu makasi. Mama sikoyo ba hemorrhoïde ba nini ba biloko wana o traiter déjà bato pe bazwa guérison pe babika ka pe bayaka ba bi mama na komi pe na bien. Pour te pesa ka ikila hemorrhoïde linga biloko makasi te. Fufa makasi te, fufu fo za ka pete. Lo so fo te biloko be na likolo, mapa ya pamba te, fo za na ti. Po hemorrhoïde so na bana mbale, si za ka force po na mwana mbale. Po na mwana mwasi efu ngola iko na se. Na kosala kisi ni so ta ngomela ko makimia. Mama ndenge lelo to koma omona biso surtout mibali to koma omona ke ozana mwasi mais mwasi azo fonctionner yo kaka bokende na ye mingi eza biti ya nini kasi soki mwasi na appétit yo faut pesa ye siko mo ba limite eza vie ke ba réalité ba biloko tozo liaka awa donc osala nini o diminuer ko lia biloko na elemisaka mibale neti ba mingi ko sala misala makasi susu yango na pe elemisaka bana mibale. Netinga boye naza mposa pena ya traitement ya nzoto pona donc traitement ko ndenge bazo kendaka wana to kendaka mwa mingi sikoyo yango naza mposa ya traitement na osala ndeni so yena osala le kiss mama ngana za mpe mwa curieux na lika na yeba utilité ya bambuma oyo utilité ya ba papier oyo na za mpe mwa songi en tout cas photo découvrir on a bino elongo utilité ka ya biloko mibale ingénieur Mulumba s'il vous plaît ezali biso mwa ndani tala mtokombe bosa coco d'éléphant ezongisaka mwasi vierge ah bon oh là là
soki mwasi afungwani to ndenge tobelaka hémorroïde wana fo abaka oyo fo ezongisa ye nzoto na ye yango topaka oyo kaka mpona kotia na mafuta moto apakoli po epesa sentiment na kitoko na nzoto. Maman, qui m'explication? Non, tu maman, je maman, tu voyages tout seul. Maman, lobby, et ça, t'as rapport à. Kotsaka, si y a un peu de temps, ma futa. N'a ma futa. Peut-être la mafuta. C'est comme maman bombi sekele. Tu reviens ça yango. Tu reviens mon futa da penata. Ah, c'est. Ya sola bien maman a expliqué monsieur le quoi kotsala mafuta. Mais maman ko pesa numéro na ye, peut-être ba ko benga ye. Au traité bango Otomoni abatanga wiso sawa. Otomoni lo rezo tel mebele tel mebele ba matsala. En tout cas, awa nyeso fona ya to solo là. Moi numéro et ça la bien. Numéro nanga 440 405 233. Non, ba ebandeleza 900 940 940 405 405 233. 233. Pour comprendre ba maman, bino bo baxela biso ka code liboso plus 244 après au bandina numéro maman à lobby. Alors, il faut qu'on soutenir ba maman la biso. Soki lelo to bandi ko telema pona kotala ba vie o ba mama ba olekisa na kati ya ba wenze na ba risque nyonso kolamuka tongo kozonga pokwa kotanda na âge na ye normalement falazo wa déjà retraite avanda amona muta kosungi azate yango moni azoluka ba ye penza bazoluka mbongo boye. En tout cas to sengi soutien na bato nyonso basungaka bato amitema malamu oyo nyonso bokopesa tokomisa bango pe bawoloba bokomona yango. Merci beaucoup. Merci maman. Courage. Musala malamu. Tokoya. Mai botika bien. Okay. En tout cas, merci na bande konyo surtout oyo bazaki na biso elongo tebisaki bino émission na bino bolingaka mingi les œuvres ba bio biso me ko seka na biso esekisaka kolela pe elolisaka. Donc les œuvres vraiment bato okanisaka ka ba œuvre ezali bato basaka théâtre bato babetaka musique OK ba œuvre ezali surtout bona kata wenze déjà bande ko musalo ba osana na kata wenze ko teka eza déjà ba œuvre déjà oui photo lobela yango partout bino pe bato bozana ba œuvre na bino na banda ku bato bayebi yango te bo contacter biso to ya to la kisango na TV au Gemidor TV ezali tour du monde to tambola monde entier. Merci na ba nyonso surtout bazaki branché na biso mokona lelo. Merci na ba abonné na biso nyonso to ya Gemidor TV. Merci na Aurélie Vango, on dirait que Kinshasa, Aurélie Vango, on dirait que Kinshasa. Aurélie Vango, en tout cas, Moussa les ok, ne t'en ok, on doit pas de temps mort, ok, n'en cabo. Chris Moke, toujours. Papa de Yonzinga, tout ça la rage. Tout ça la rage, Tolobaki, merci. Ingénieur Mulumba, staff Mobimba, ya Gemidor TV, ba Gemidor Vignon Soto. Biso to okende ga neti to tengama bino bokende tout trois biso to okende donc oh comme une guerre ya refinga ba réalisateur et comme une guerre ya refinga ba cameraman ba sona na cameraman te sona na journaliste igwao. Problème c'est quoi? Problème c'est quoi? Obi bato ba telemi na minute so ba peser. C'est ça le problème batali ke to côté là maman na pesaka na mboko yo obi ko pesaka na mboko donc pesa panique to bi ke ndebo moni suboye bolela suboluka bokota kota balobeli nini to lobeli ka ndeto mesana olobela en plus eloko busu na obakisa so bomoni actualité moko ye na mboka esali nango racheté et le bami nango te seke biso mi baloyo to lobeli yango te donc so to lobeli eloko moko c'est que exemplaire donc to yaki de na ndeto lobaki ke to récupérer makambo na biso to récupérer to bendi makolo ka pasi aluka province ni na ko la musala donc to pesi mbote na batu tu balingaka biso oh yo fa tu balingaka biso na biso wenze ya palanka bomona biso suna wenze mususu oyo to tangeli ko oui ezaka ya bomba po boya ke lande oui te ki baso boye Botan bozo kota la ba wenze fo boza lo roi biso po e ba kosola po pese espace yo okoka mais en tout cas pesi pe lisusu message boye na ba wenze to na ba province so bomoni to orumela to ya te bino moko bobenga numéro eza wana bobenga to ya boya na wenze na biso pe to na posa na bino bobanga na bino lokote bobanga na bino lokote ya na onka boye ka to sunu la kaka
yaka boye. En tout cas merci na ba boss tout ya mboka et merci na Gédéon Kabongo, merci. Bon guérison à mon vieux Ado Fouamba. Je t'aime bien mon vieux. Naebi Kenzamba là toujours likolo. Merci encore na bana ojaenda tout. Na pesi binombote bana palanka nyon surtout na pesi binombote. Le 17 le 18. Okay. Tous les Japonais. Tous les Japonais qui sont tous la joie mort. Yaya. Yaka na joie mort na kimbangu. Aboya bindonga na leli afin de Madoda, celle contre tous. Oh moni onaye, mokanisa qui est consimba tenzoka, simba déjà kala. Depuis l'éternité, nda merci à bongisa nyonso pe a pambola. James Tamou, papa na Gaël. Pido, motema ya Angelo, bana Paris. Oh, de ontingae, ya konga na longola kayo. Pour les gens disparus, le gens de la Bissonioso, Biso, grand prêtre, Papa Wemba, Kuruyaka, King Kester et Menaya Kwamambu, la Bisso Tefao, le grand prêtre Yadilamba, grand prêtre, le vieux Servos Niarkos, toujours. Na quatre idéologie grand prêtre de prêtre muto ayedi makamba bilamba muto ayedi makambu ya sapatu muto auti kolatisa président des États-Unis auti kolatisa coco congolaise auti ko présenter coco congolaise na kati ya États-Unis d'Amérique grand prêtre na biso Papa Griffe toujours balobi o nyoso ayedi kolata o nyoso na bilamba to posaka batu te to memaka ngo na babar to ndenge nini événement ezaka moko ingénieur Moulumba le 27 le 28 juillet ya mois oyo soko zaka na bilamba soko sombaka bilamba tozala wana contre compétition ya bana king babi ba japonais ya king ba japonais ya Brazzaville ba japonais ya Gabon ba japonais ya mikili bakokuta awa na kati ya Luanda alors biso nde bakolo forme bana ya Angola o basombaka forme na mbongo donc oya ebele bana ojaenda bana Palanka bana ya Pekangol bana ya Mabor bana ya Kimbamu biso tout ozala wana okosani te papa oki malamu yobetaka deja forme kitoko kosanga te okozala wana na kosante mitera kosi na bimona poto aza na kati ya mboka oyo aoparticipe wana na bayoji ya mamoto idéologie ezaka moko le 27 le 28 babi oyo akokima seke aza na elamba te soko kimi seke wana na elamba te awa eya makambo asimba tika yoka kandenge elela tokos na tokos ingénieur Moulumba makambo eza awa le 27 le 28 oyo akozanga etali ye oyo akozanga sekaka nde na elamba te okosaka biso te yaka na elamba topeta awa tolakisa bagrand prêtre oyo bakendaki tolingaka bango makambo oyo nano esalama te en tout cas Papa Griffe merci beaucoup bisika ozali Papa Griffe mpona initiative ya boye babi oyo kaza na elamba te ya po Papa Griffe akokaba bilamba Papa Griffe akopesa bilamba na motutu oyo akozanga elamba do oyo akodefile bien Papa Griffe akofri bato badilamba me biso mpe toosela esi badilamba ya makasi epai ya Papa Griffe initiateur ya makambo minene me bandimaka ye te mwana mboka oyo asaka makambo minene toujours azaka kombati mais jamais abati toujours idéologie avec Choucha Lumière Papa Zakari makambo ezali awa bana Angola mobimba babi défilé ezaka jour moko toya awa na podium ya jour à mort epai ya Junior Amorino yaka na elamba na yo tomona yo yaka na Griffe na yo tomona yo ekozala bien tokos toujours na idéologie naza deya na kati komona nga deya na podium ndenge nini événement ekoleka ingénieur Moulumba balase afin de Madoda, celle contre tous. Oh moni onaye, mokanisa qui est consimba tenzoka, simba déjà kala. Depuis l'éternité, nda merci à bongisa nyonso pe a pambola. James Tamou, papa na Gaël. Omona nga mona na tete Babi cha ciao. Toko ciao sebino. En tout cas, hier mort dans la Samboka déjà ça quoi qui doit makambo za. Mitterrand Kosi. Mitterrand Kosi. A défilé pe wana.
oyebi koyemba papa griffe azali papa griffe alobi aokaba bilamba ya olingi koloba nini aominimize mpe bana angola otango ayaka bila bino bila awa nde angola basombaka elamba papa griffe bana angola papa griffe pardon bana angola okaba bilamba en tout cas bana ojaenda bayaka mabe bakoyele mabe papa griffe po makambo ozoluka en tout cas basaper tout yangola bo se préparer po makambo ezoya mabe na mboka papa Zakari vieille joie mort oyebi ke vena biso kongwati Sébastien joue en fête à Japon nayebi so yebi lokana ratakata Tito Mujiba vena ngai yakati obetaka déjà forme Pablo King les grands déclarats vraiment Gelor Kula assistant social DJ Romario pas beta telema beta bilamba na ebisa ko telema ciao merci Naline et pourquoi pas Lola ya Mole garçon capable Babi Ville Quenti Lola ya Mole Kangi pourquoi pas mon vieux panga babi mon vieux boza tellement belé kikolo bana kikolo nyonso tu na pesi bino ba mote bana panga nyonso tu ya bino yangoyo en tout cas boza tellement belé ba oyo yanga ba oyo carte pilar bana nouvelle alliance nyonso tu toza toujours likolo bana nouvelle alliance et pourquoi pas mon pasteur est Trésor Panda mon père spirituel Trésor Panda et pourquoi pas Roger Mosengo mon pasteur toujours babi bato bazo kamba bana nouvelle alliance toujours ok likolo bana nouvelle alliance nyo surtout bambote la bino et pourquoi pas Pilelo mon vieux Pilelo les boss de tous les boss babi ba benga ba formateur mais yo bomba héros de l'ombre Pilelo yao yangoyo poupée disto feza babi kala mingi te tozo ya mon aéroport mami de moi poupée disto feza moi ça sala kwenda vutu ke loro pamba moto alataka carte pilar moto asala carte pilar pas à la chocolat mboyo mama na choumina choupette babi libota mongamba mo bana mibale bana nyonso tu ya palanka na pesi bino mbote bana nga nyonso tu Mado Bilonda Allegri a félicitations ma fille chérie on se pesa ki maman et Moïse France ya yangoyo pourquoi pas délégué à Kuka babi délégué à Kuka bazaza na bango mais délégué à Kamoko Tonton Binzo Milai wana yanga mon délégué privé Bambo Tebele Tozo continue toujours Nabino merci à la prochaine numéro Tozo on a toujours Nabino restez branché sur notre chaîne Gemidor TV abonnez-vous massivement bisous ciao. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Gemidor. Oh, l'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo Gemidor, la chaîne par excellence.